Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Mbote na balandi nyonso ya Sarah Tola TV boye malamu na bino pemba la liboso kutana na occasion ya kotala ngai. Je suis Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. En tout cas bandeko na chaîne Nabiso Tolobarango, chaîne Nabiso et yambaka batu ya lolenge na lolenge et biso pe toye kokutana na ngolu ya koyamba mosali na nzambe na kombo ya prophète Papi Ekila na docteur Patrick. Et elongo na basali na biso nzambe toko solola sur destruction de mauvaises alliances du sang. Eza thème oyo nzambe a inspira qui a révélé qui papa na biso Papi Ekila pona kusunga libota. Yo muto kotala nga na ndako. Yo muto benga ngai mama Sarah na landi histoire na yo eza ndenge moko na ya vie na ngai. Est-ce que oyebi mosali na nzambe moko akoki kosunga ngai? Il est temps. Ngonga yango yo mama. Juste kaka appel. Biso na Congo ya ramwa pasi. Tia crédit sala boye mais yo zana wifi ya ofele donc ozana nzambe na yo ozana kondima na yo simple appel au composo bengi prophète Papi Ekila nzambe akopesa solution na biyano na bino. En tout cas sous thème na biso pe ezali la puissance de la parole prononcée. Tu ebi ke mokile sala mara na liloba. Mais lelo pasteur a expliqué biso a kotisa biso vraiment na kati ya bokundoli. En tout cas sans plus tarder Gucci Sinda derrière la caméra okoki déjà ko fungolela nga ba invité na ngai et tozali bongo na mosakoli na biso papa prophète Ekila. Bonjour. Bonjour maman Sarah Tola. Bonne santé papa. Oui kimia na Nzambe. En tout cas merci beaucoup comment on a oli susu. Oui ngape na sepele pona uzonga susu na Sarah Tola TV. En tout cas, merci. Bonjour, docteur Patrick. Merci beaucoup, maman Sarah. Mais docteur Patrick, Kozara, kimia, hein? N'habite kimia, Kozara, calme, boypoani. Nazala kimia te, nazalion pour nous retourner ça Satan diable. Ok. Nous sommes au Rosala kimia, mais ça est bali. Ebali. Ebali, mon kimia, mais la carte, ma cambusara. Ok. C'est ça, moi. Ok. Mais nandenga mabete biso ya musana biso ta ba question o yaki babina tu na docteur soki docteur bala. Merci beaucoup. Je pense que non na balinante, je suis libre. Ah. Ce qui nous a sungi akolal sanga pongi akobimisa kote nanga akobimisa Eve azala penza os de mes os, chair de ma chair. Papa faut la caméra kuna. Merci beaucoup, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa. En tout cas papa naebi ke to yambio to kota rambala moko bongo te moi liloba na mokilo ekotala biso. Oui na kolenga vana banda na liboto bazolandanga. To kanga miso to sambela. Nzambe to peso merci pour na kozongisa biso lisusu na kati ya tele na liboto bazolanda. Bolimo santo simbanga na libota oyo mutu nyonso ko connecter na magambo to zoloba awa akangola mapia bika na kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas, merci papa. Et Toza Kokoba, au 15e édition, il y a destruction de mauvaises alliances du sang. Je crois Bandeko Botala qui première partie, Tebo Wilson Lomba, Botala la première partie, ils déjà dans la chaîne. Et pour Aesus Nabokundo Limususu, Toza Kakana, Makambetali Makila. Bandeko Bele, Toza ko avancer, Ozo Sal, Ozo souffrir, Ozo Salabo, Ozo Simbate. Tu veux découvrir que Zara Likamuna Makila. Mais papa, par rapport à Makambo et Tali Makila, est-ce que moyen mususu ya kolande la délivrance nangote? Ezalika il faut to le kalandela ya J. Ouais, au moni eloko nyonso zalakana ndenge za ba pesi mutu révélation. Révélation Makila on azoloba tant on a vu na comme na 15e édition c'est que na uti na ngona 1 na 2 na 3 ti na comme na 15. Donc les logos déjà na sala rango déjà bandakala. Jamais loko kana sala ratena ki ndolo bana sala. Donc so moni mutabani na 15e c'est que 1 zalaki 2 zalaki 3 zalaki et to comme na 15e. Doit to za na musika soko landinga même osombi na musika. Na kweba kosunga yo pe na koide yo nyonso ko za malamu. Neti lelo na ina lobela lelo na nzela ya maloba. Pour batebele babonga na maloba babeba pe na maloba.
eya na bato ebele bazolanda nga mpona problème wana azoluka na vi na ye mpo eyela ye ezozela liloba eza na bato ebele mpo ete likambo wana ekomela ye ezozela liloba ebima eya mpe na bato ebele bavi na bango ebeba mpona liloba moko ebima depuis 1964 ta mosusu na 000 yango oyo azosibir maloba wana nazoya biso vérité parce que eza na maloba moko oyo eza na famille moko ezolanda nga oyo balobaki ndeko mwasi ata aza kitoko ndenge nini akotikala koresir te ndeko mbali oyo ata aza na badiplome ndenge nini akoresir te eza mpe na maloba mosusu balobaki na kati ya famille na nga oyo moto akonyokwama aza te célibataire akozala te pauvre akozala pe te siko yo ntango olanda nga ozovivre na maloba nini ok yango mona inatanga na Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 nalingi bolanda biso bien parce que nga nalingaka na teya mpo eza tika na olakisaka bamiracle alakisaka bamiracle te na teyaka mpena te mpe ezalaka miniti ozolanda nga meme nekila télévision boloba mpe mingi oyo alekaka na te mpe bandika kopesa prophétie nabombeli bino na prophétie sikoyo nawana olakisa bino sikoyo liloba ya nzambe ndenge nini ezoloba na opesa na baverset comme ça namona place ino okocontredire lisusu mpo nyonso naosala eza na kati ya bible nalingi totanga na Genèse chapitre 1 verset 1 elobi ni docteur bible ezoloba boye au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Na ebandeli nzambe asalaki ba likolo pe na mabele lioko. La terre était informe et vide. Mabele ezangaki lolenge pe ezalaki pamba. Zelanan. Docteur, je veux dire une chose. On a dit que notre Dieu a tout créé. Mais ezanga qui forme. Mais cela n'avait pas la forme. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde mais tu n'as pas de forme. Mais Bible le dit bien. La Bible dit clairement. Dieu crée le monde. Il crée les cieux et la terre. La terre était informe. Oui, mais toi Dieu t'a créé aussi. Mais Dieu est informe tel que tu es là. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit les cieux, les cieux et la terre. C'est lui qui l'a créé, c'est Dieu. Mais il n'y avait pas de forme. Il y a beaucoup de gens. Toi tu me suis. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Mais tu n'as pas de forme. Pour que tu arrives à avoir une forme. Écoutez ce que le prophète va déclarer. La terre était informe et vide. Mabele ezanaki lolenge pe ezalaki pamba. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ezaki na ba milili ebele. Na kati ya libulu. Je vais te dire une chose. Dieu t'a créé. Il n'y a pas de problème. Tu vis dans ce monde. Mais tu vis dans la souffrance. La Bible est dans ce monde que Dieu a créé. Il y avait des ténèbres, au pluriel. Il n'y a pas la forme dans le monde. Qui t'a dit que si Dieu te crée, il faut que tu sois toujours normal? Tu peux vivre là une vie pas normal. Mais tu vis dans ce monde. Mais je veux te dire une chose. Écoute ce verset. Ce qui m'étonne, c'est Dieu qui crée les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe. Mais oui, c'est Dieu qui t'a créé. Mais tu es la vide. Tu es la vide. Tu es vide. La terre avait des ténèbres plurielles. Beaucoup de gens qui me suivent. C'est Dieu qui m'a créé. Mais comment je souffre? Parce que les ténèbres c'est la souffrance. Quand tu vis dans les ténèbres, on ne veut pas te voir. Même si tu appliques je ne sais pas quelle huile, quel lait de beauté, on ne veut pas te voir. Quand tu vis dans les ténèbres, on ne veut pas te voir. La Bible dit la terre vivait dans les ténèbres. C'était informe. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Mais tu vis dans les ténèbres. Celui qui vit dans les ténèbres. Pour que tu te maries, c'est un problème. Pour que l'homme te considère et qu'il vienne t'épouser, c'est un problème. Si tu vis dans les ténèbres, même s'il y a des promesses,
promesse de l'argent, on te promet, mais toi, on ne va pas te retenir. Je donne seulement un exemple. Tu vois, ce truc qui est blanc, c'est blanc, ce truc. Si on jette ça dans les ténèbres, là où il y a des ténèbres, ça ne va pas se visibiliser. Tu vas commencer à parler. On va attendre la voix. Mais à qui les visages? Beaucoup de gens qui me tu es un homme, mais tu n'es pas considéré. Pour que tu sois considéré, pour que tu quittes dans les ténèbres, il faut qu'il y ait seulement une chose. Il faut que cela vienne dans ta vie. Si cela vient, les gens vont commencer à te remarquer. Les gens vont commencer à te considérer. Les gens commencent à te considérer. Je t'apporte cela. Mes numéros sont là. Tu es malade. C'est lui qui vit dans les ténèbres. On va lui jeter des mauvais sorts, des maladies, ainsi de suite. On va lui jeter tout. Même si c'est que tu n'aimes pas, on va toutefois t'ajouter cela. Il y a une personne qui m'a appelé en Europe. Il m'a dit, papa, tel que je suis là, je souffre de la maladie de diabète. Tension. Hémorroïde. Faiblesse sexuelle. Lui-même dans son corps, il me dit, 5 malades. Malade mitano. À part 5 malades, en dehors de 5 maladies, 5 ans. 5 ans, il est en Europe là. Pas de documents. Même s'il demande des documents d'autrui, on ne le donne même pas. Mais en France. Mais il vit en France. Toi, tu vis en France. Mais en Afrique, tu vivais même normal. Ce jour-là, j'avais dit, si tu vis dans les ténèbres, même si tu te déplaces, on a changé de commune. Oh non, je change la commune. Je change la commune, je change le pays. Non. Ce n'est pas ça la délivrance. Changer nationalité. Même si tu changes la nationalité, tu deviens français. Mais le sang qui réside dans ton corps. Amen, mon sang. Chinois, donc tout en tout cas, je suis en train de dire dans Genèse chapitre 1, dans le livre de Genèse au premier chapitre verset 1, au premier verset, la Bible dit, la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Mais la terre était informe. La terre était vide. La terre était un chaos. Et il y avait des ténèbres. Là où les ténèbres étaient, les gens ont peur de traverser. Si tu vis dans les ténèbres, les gens ne vont pas venir. Ils auront peur. Quand je vais y pénétrer, je vais parce que je ne sais pas qui sont les malais là-bas. Vous savez. Oui. C'est suspect. Mais là où il y a des lumières, tu ne vas pas craindre. Même à 4 heures, tu vas traverser. Mais là où il y a des ténèbres, même si tu cries, les gens peuvent venir. On va venir comment? On ne te voit pas. S'il y a des criminels, je me réserve. Raison pour laquelle beaucoup de gens, ils sont dans le monde de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais ils ne bénéficient pas du bonheur de Dieu. Parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Pour que les ténèbres quittent. Pour que les gens te visibilisent. Pour que tu sois considéré dans le domaine des mariages. Dans le domaine du travail. De la santé. De tout. Écoute. La terre était informée, mais pour que cela prenne une forme, la terre a attendu quelque chose. Il y a beaucoup de gens, pour que tu arrives à l'endroit où tu veux, il faut qu'une chose arrive. Quelque chose. Quelle est la chose? Je descends.
La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les gens sont contre les juifs. Oh non, pourquoi des bouteilles d'eau? Écoute, je vais te dire la vérité. Moi je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Qui est le prophète? Vous ne savez pas la valeur d'un prophète. Un prophète c'est un habit, c'est la bouche de Dieu. Le prophète c'est l'oreille de Dieu. Il est le nez de Dieu, le représentant de Dieu, la bouche, la main de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu. C'est ça un prophète. Il n'est pas un apôtre. Il n'est pas un évangéliste. Ni un docteur comme moi. Il n'est pas un diacre. Il n'est pas un ancien. C'est un prophète. Il fait selon l'esprit. Si l'esprit le pousse, qu'il prie pour toi par l'eau, il va prier par l'eau. Si l'esprit me pousse à prier pour toi, il prie pour la veste. Mais Jésus-Christ lui-même, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait des gens qui étaient guéris dans la piscine, mais ils devaient toutefois se plonger. Il faut que l'eau soit agitée. Mais cet homme-là, le paralytique, il n'est pas tombé dans l'eau. Il est venu, il est guéri. Sec. Chacun de nous a sa façon. La Bible dit Bartimée, Jésus-Christ ne l'a pas touché. Il a crié Jésus, David, je veux voir. Jésus-Christ a dit vois. Ça c'était l'aveugle. Un autre aveugle, Jésus-Christ lui dit viens. Jésus-Christ a pris la salive. Il a appelé mais avec de la terre. Il a appliqué ça dans ses yeux. Les gens ne savent pas que les prophètes ce sont des personnes de cérémonie. Il fait toujours des cérémonies. Mais diacre, comment toi tu veux qu'un prophète prêche comme toi? Apôtre reste dans ton apostolat. Vous êtes des docteurs. Il y a des docteurs des yeux, des pieds, des cardiologues, des ophtalmologues. Il y a d'autres qui sont pour l'opération. Mais il y a d'autres docteurs. Il n'est pas seulement du ventre. Mais toi tu es du ventre et tu veux devenir un docteur qui traite la peau. Non, reste dans ton domaine. La Bible dit c'est il a pris cet aveugle là. Il a pris la terre avec du salive. Il a mêlé cela. Il a appliqué ça dans ses yeux. Comment quelqu'un qui est aveugle, il est dans la souffrance. Tu ajoutes encore la souffrance. Oh, quel malheur. Mais si cela était dans ces pays au Congo, ici au Congo, on allait appeler, je ne sais pas, les caméramens. Mais ça commence où ça? Quelqu'un qui vit dans la souffrance, tu viens ajouter encore la souffrance. Quel sabotage. Pourquoi pas même de l'eau, mais des salives? Cet homme-là, c'est un fat. Là, ce sont les fidèles d'aujourd'hui. Ils ne savent pas les choses de Dieu. Donc toi, tu prends les choses de Dieu à la légère. Mais si Jésus-Christ a pris la salive et la terre, il a pris moi aussi je prends ce m'a dit, j'ai pris pour ça. Ça se transforme en sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu bois cela, il y a un changement qui va se passer. Mais on avait dit que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. C'était comment? Il a changé le vin en sang. Comment? Écoutez, la Bible dit ceci. La terre était informe. Mais la terre attendait une chose pour que cela prenne une forme. Même le vin, pour que ça se transforme en sang. Le vin attendait une chose. Yes, mais je dis la vérité. Même l'eau, pour que ça se transforme en vin. L'eau attendait quelque chose. Toi qui me suis maintenant là, pour que tu te maries, pour que tu sois guéri, pour que tu témoignes, ça attend quelque chose. Quand cela viendra, oh non, tout va tenir. Raison pour laquelle je te dis, je ne suis pas loin. Avenue Gemena, numéro 15. Kasavubu. On prie chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi.
samedi. 14h à 19h. 14h à 19h. Dimanche. 8h. 8h. Je m'appelle prophète Papi Ekila. Le vase de l'éternel. L'homme du moment. L'homme du sang. Je te dis la vérité. Oh non, ne doute pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent te décourager. Ce sont des diables. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il est capable de t'aider. Avant qu'on puisse pénétrer, qu'on donne quand même un témoignage. Quand je parle, il faut qu'il y ait aussi des preuves, des signes pour que j'entre dans la profondeur. Il y a une maman que je l'appelle Maman Muzungu. Cette dame-là, c'est une dame responsable. Elle est quelque part ici à Lingwa. Elle est venue chercher le prophète. Sa fille, depuis qu'elle est partie en Europe, elle donne pas naissance. Toutes les grossesses, ça part. Elle est venue chercher le prophète Apôtre. Elle a donné naissance. Aujourd'hui, l'enfant totalise 3. La maman lui aussi, elle avait problème au niveau du pied. Mais maman, elle ne dit pas au prophète. Il y a beaucoup de gens. Lui, c'est un prophète, mais il ne voit pas pourquoi. Laisse-moi te dire une chose. Dieu agit selon lui. On peut être ensemble avec toi pendant 20 ans. Si Dieu ne me dit pas quelque chose, je ne peux pas dire. Moi, je ne suis pas un prophète sentimentaliste. Non. Moi, je dis une chose. Quand la chose est vraie, je dis que ça se matérialise. Je refuse de te donner une prophétie qui n'existe pas et que demain, tu m'appelles un aventurier. Quand je finis avec l'histoire, après une année, maintenant j'ai réussi sa prophétie du pied. Un jour j'ai prêché, maman passe, il y a un problème au niveau du pied. Il y a une bande là, le pied était bandé. Elle fait semblant. Je lui ai dit, ah toi tu te caches devant les hommes mais pas devant Dieu. J'ai prié pour elle. Oh non, le pied était devenu normal. On allait couper les pieds. Je veux que vous suivez l'histoire de la maman. La maman, mais il y avait un problème qui lui est arrivé. Mais pourquoi toi tu doutes? Qu'est-ce qui a fait pour que cette maman-là soit guérie? Il a fallu qu'une chose arrive. Quand cela était arrivé, la maman a pris un changement. Tu as des problèmes plus que cette dame. En tout cas, tu as na régie, papa Gucci Sinda, balancer les biso image ya maman Muzungu wazaki na problème ya lokolo na mwana na yazaki na problème ya kobota na France. Ngai na mama lokolo na ngai oyo fale bakatanga lokolo na kutana na problème moko boye kaka ndio nazo expliquer bino ke awa soko mi pesi okomona to kosepela amen ngai na zo kende kaka sport na ngana tongo pour le bosso la tuti mbwa 10 jours après la tuti soso na 5h du matin na 5h na 5h du matin na kutana soso mobile dala soso molai Même dans Zoya, na wale tukobanga, na wale mwalimu lobi, kwa uje volante, kuna soso. Na koti na kati ya soso, pou! Soso akeya bunja bunzi, akwe na terasi. 10 jours après, oh, loko langa yo bandu ba problème. On va les timons douleur na kamuke douleur kamuke. Ah, boke na tena hospital bakalinga glitché kaboye. Bakuti que déjà il y a une séparation. Genou na ngayo na katikati ekabwana. Balobi bo na moni ka bato ngo basali ba dishe wana ba mi tuna mamo ndai na nini o kasi ya yet na mama ba tamba neni akota ngona ta no mama do kolo fam pite na zoke pa mo katika na radio atala lobi na mama binda ni pembeni mais na mama ils sont pas pite no kolo fokata ani mama me ta papa te na vandi na ngai un jour ye moko atela bisinga mama Muzungu telema na mwani mara moko asimi nga lokolo bando sambe sambe ila tuni nga we papa lokolo ya sole sala nga pasi ye wana puye na bande la siba ko fungola bafungoli nga eloko wana ni mama yo pelo kwa boyo lo batate eloko te sambe la nga lokolo wana na zo tambola ni na tambo bando na ngai donc ba témoignage ça est
Voilà, merci beaucoup na régie. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Ndenge na lobaki na bino bandeko. Toyokaka. Likambe bonga kozoyoka ozomona. Toyoka pe belé. Tomona raté. Mais tango tozoyoka tozomona ndeko nanga kobenga Sarah Tolate. Sarah nazana ba problème numéro mosali na nzambe zawana. Mais prophète avant nazongisela o parole. Mais nazana moi mutuna moko. Kaka na kati ya Bible na Acte 4:12 na été docteur na ko mosali na nzambe te mais toyeba rappel moi ba verset. Tangela biso na no Acte 4:12 elobi nini? Acte 4:12 elobi boye. Il n'y a de salut en aucun autre. Et ça na lobiko na kombo mosusu te. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné. Pour être awa na sena likolo, et ça na kombo moko o epesa melbiso parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Na katikati ya bato na nzela ya kombo wana nebiso tokobika. Kombo nini? Kombo à Jésus-Christ. Et pourquoi pas papa ka atana kombo à Yesu, car na kombo à Yesu saint, au salelika mutu prière au nom de Jésus, au bikisi épée na makila o azana ngo ya alliance, mauvaise alliance à makila azui pe lobiko. Pourquoi ka kaji? Ça va aujourd'hui bien, mais mutu appelle sur version on a eu ça l'erreur grave. Faut le pasteur o aza limité. Le quoi on a limité tes ana idée. Mutu appelle sur version wana. Kendo yebisa yemoko Yesu. Mona na nzambe alobi na Jean chapitre 6 verset 53 alobi ni pasteur docteur Tanga. Jean chapitre 6 tozaka na kati ya Bible. Jean chapitre 6 yemoko alobaki na kombo na yete yemoko mwana nzambe siko eka yemoko apesi Tanga na Jean lokwa mutu wana peso wa verset na apesi ba verset yekaka na Bible otangi ngape na apesi ka yekuta msafungula ki Bible lukaki mengana na ona mutu ipe oyo zo molimo nzambe nazo pesa ngao pesa Jean 6:53 lobi ni docteur Jean 6:53 na 54 Bible lobi boy. Bon, Jésus-Christ leur dit, yes alobi en vérité, je vous l'ai dit. Alobi lukutate masolo ba vérité. Ça va togei? Si vous ne mangez ma chair, abibindo kiti. Yo mwana na nzambe ko mikolo ba ke po o pesa ba tu vi ba ko molia musuni na yo. Makambe baby. Kita. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ce que vous me makilate, bozana, bomoinakati na binote, bomoizate. Maman, mutape so version na yusi akatani. Pour yo mo des dans la réponse. Yemo Yesu. Alwi pa biki sangana yo. Il faut tolia musuni na ye, tomela makila. Ngapa na bi musuni te. Na ina musuna koko na ngai te. Makila ona ina ngoya tata masi na ngai te. Ah na lo bapete ko mama na ngabotanga. Na lo baka kombo ya Yesu masi. Ya masia. Ka ndenge ya lobaki. Soki boliki bobika, bomela makila na nga. Makila ngo zo lobeza nini? Akateki makila na zotu te. Asambele ka pona vino. Asambele pona ngo e ko makila neta wa mutameli o connecter. Oya zote ba dutu wana yebisa ya za limité na. En tout cas bandeko bo komela nga ba question na bino. Na ba verset na bango. Bo continuer kotinda, bo continuer kotinda. Ngana yebisa bango. Mukuso wana kolanda ene ngona te. Naza na ba verset mususu na bango pesa wana ya kokokate. Omani batu bakanza kapona uzana experience bonzambe foza libumunene mande fa pembe te. Bonzambe za mutu. Bonzambe za la mutu. Sona ndangai. Ngana zo sala libanda Bible teza révélation za ba pesa nga destruction de mauvaise alliance 10 ans. C'est que mutu wana na china ulande musika te bisa ya za limité. Po makambo na sala na komba tata masi na ngati yako kuna ngati. Na sala kana komba Yesu Masia. Amen. Mutu na Bible ke na pasteur ke na za prophète. Prophète c'est différent voilà. Pe na pesi des exemples des bato ba yeba ba ko pe que les prophètes azana nzela banda Bible te. Donc j'espère na ko le ba place wana. Il faut to commenter des commentaires maman Muzungu. En tout cas na lingaki na lobaki yango bien que avant to commenter sur maman Muzungu na ki na maman Mutuna. Parce que ça tuna tant to ça que mission boy ba mitune yela kanga sarate tuna na nous prophète boy tuna prophète boy donc to commenter d'abord sur image ba uti collecter la biso na régie maman Muzungu to uti kota la témoignage na ye et yo moko papa na ebité et ça la ka ondenge ni tant mona nzambe no salaka et ça la bien Yesu azalo komo pona mona ki abenga nga pona bilemba po Yesu ka bengi mutu fo bilemba poto lemba mamuke reçois je reçois to lembiango te nga je reçois na nga wana ya pamba te nga so na bi reçois eza penda ndengwana ya te ke je reçois po zongi na ndako zolala nzala te nga za ka so to sika ba condition na nga ko mona nga na za ti kotaki nga na za na Yesu oya c'est quoi
oya ya mbala kata do papa Yesu asekwa oya sekwa ngana za Yesu akutikala mabete oya sekwa alonke soki na kufi na kozonga et puis azonga do soki to kuta na yo kozonga verset na bisono do silicité mama wana za mama mupolo pas za mama responsable bosa ko bosa na kate bato ba oui na bosa na yango ndeza base bato bazolanda ngai batika kocha doute pasteur mutu na muzala kana pasteur ya vina mama Sara soko na nokuta na mutu a destiné na yote oko sala bisala za la pamba yande monde tokuta na pe na mibali ozona o to kabwani tina suka eko simba kana moko net yo na minute ozana na papa Diego ata bazoloba mais ça ta bato exactement nzambe mo ka beninga trasa ki makam siko bato baninga soki zaki yaza na place ya Diego tamsa ngalo baningwana te ezaka bato musu place alinga kota siko a raté ako mama bla 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 tamsa ina besoin Diego a récupérer siko Diego a récupérer yo Diego a récupérer ko mama jaloux donc la na bango te yo kipe ozo sala vie na yo donc so la ndi mokili donc o balate merci papa belé wana ba tula likula yo te différence mbali moko zana ba niveau ngo pe bando lukati lelo to sauter to kota mama ngo mususu to kende kaka donc na mama muzungu mama wana témoigner parce que après ce qui confiance mama musu azolanda mais loke kamusinga penza na témoignage oyo mwana na ena poto oye ndeko karo bande ko bota te azoka bazeme bimaka do baba bana bavanda ati wana c'est que ezalaika puissance ya parole oui eza maloba ya biso de muto asala l'instance nzambe do peso exemple moko mokilia wa omoni muto akolabora na chef de l'état ya mboka oyo ana nimeone ya telefone babengana ngapena ndelo la mukilo na tongo bien ezaki ndeni muto wana soko manke akobengelo kwa mokonzi neda za aro yindi osuki bwe do chenela kasongo tina no 70 tipi wana do GRT osuki opanika bo yindi parce que yena ye basa tikotak donc intermédiaire azate donc ana l'intermédiaire te ngaso ko sololi omoni makambo OK donc ça pena musala nzambe na pena tikotak. En tout cas merci beaucoup vraiment papa nakati ya makambo etali makila ezana ba question pe bele bandeko batuna ki babi mais papa tuna nanu papa mutu oyo azana mwa ezalo ngane na zana papa Diego tobite photo sécuriser bolingo na biso to sécuriser bolingo na biso to kabwana te ti mukolo nzamba ko benga moko alors toke to sali pacte de sang na biso pona bien na biso mais ndenge nini pa na ezo koma susu bomizokisi bomimela eza pacte de sang poto patela bolingo na biso osali abomination na niveau ko sakana te pekindoki ya terrible zera na peso exemple bo soki bobali no wana exemple na lobite ke papa de wazana kindoki soki aza mutu misala tango meli makila na ye c'est puis okoti na misala si c'est pour ça qu'on parle de wana alliance pour mutu na mtauti na famille na ye to kutani nde to sa tu ya so batomela na makila oyebi état ya esprit obana na makila famille na ba est-ce que qu'on parle de wana les seules alliances les qui alliance za ka makila ismasia soko remarquer batu bamela na makila nde wana okomona wana kenda botate o pa kenda botate soit okomona o wana kufa wana mususu vieti kala ka mibongo donc kolinga ko kotsa na ba berela nde wana te ko sala ka berela nde wana ça pas malédiction makasi les seuls alliances za ka makila ismasia et bon ko to mona pe ba pasteur azote na cher mais na tribu na bango neti bande ko na biso ba lu babo excuser eza cérémonie et ça les marathons et bito benga na kombo a Chibao. Pour moi si na yazala fidèle bazala bien na couple na bango basaka cérémonie a Chibao ozomona ke pasteur pe na cher azote a masala cérémonie a Chibao c'est que ba pasteur bazala Chibao basala fidélité pour infidélité basala la cérémonie ni ba katara maki ba kati muto asoso ba sopi maki ya ngone ba katara ko protéger Tangana Hébreu, chapitre 9, verset 11. Et le béni docteur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Car c'est à côté de suki bongo na esika et sainte. Non avec les sons des boucs. Na makila ya batabate et des veaux, mais avec son propre sang. Kasi na makila o ya yemoko ya tabate ya ngombe pété. Donc quand on parle de tabate ngombe pété ça ba nyama nyonso. Et protéger les seuls mots doivent protéger rabilo ko za makila yesu. Ngaide alobiawa o teto sale loko to kata taba mutu poto tangisa boyango ndi mona te soko sali bongo kindoki
Amen. Oh, te tokata soso mutu osali bongo alliance nyonso ezosalama na cérémonie ya makila c'est la sorcellerie. Diable. Non par le sang de bouc na makila batabate. Alobi ya batabate. Papa zongela na nso balandako parce que za na makambo ebele toyebi ozomona bato akendaka mwa babichebeche babanda kwanganga na ye ozoka bazo azomi kunda azokata ka génération na nyonso na kata makambo wana. Nabandeli. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saint. Akotaka malamo pe sili bongo. Et sili. Na esika e santu koleka. Bon. Non avec les sangs de bouc. Webe sika e santa ngoza. Si akutaki Marie Vierge. Akotaki Vierge. Esika e santu. Quelle révélation. Bon. Non avec les sangs de bouc et de veau. Mais avec son propre sang. Docteur, yes, akoya sika salite. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Donc il fallait un placement pour toucher. Ceux qui va toucher, bisika va toucher, on est sali balia sebele. Sali balia. Nyama, babumba soso babide. Ya bisika, ya fa bisika. Oui, oui. Docteur, je parce que on comprend que dans molimo ça. Oza molimo ça parce que ceux qui Joseph makile na mulunga. makila nini? Angaza na makila mo da mystique. Ya wana bitete. Il faut la place mon gars tiko ya wana makila mo eza pur ça ndonga le bité ya solo j'espère que vous comprenez ngana ba cameraman amen na ba solo na ndako ba comprendre que mamna solo bezana nzela amen oui solo nda siko alobi que azana besoin te ya ba makila ya mélange yesu abimana makila ya mélange te ya wana bisi bino ke sopi makila na wana ke tango to komela oya ipo to longwa na boumbu to so ngana na jean wana abato ko tona deuxième témoignage dans la témoignage monsieur ezali papa benginga moi si na ya kufi Jean to songa na jeunesse papa moi si na ya akufi a benginga na téléphone kokufa ndingi mais pas même moi si na morgue a benginga alobi prophète awa moyete nazana moyete moi asali crise ka ba akufi na sambeli pona moi si na téléphone moi sa zongi ngana oloba mingi te bataka image tosengi na régie tshela biso nanu image ya papa oyo mwasi na ye akufaki asala crise na ndako pa akufaki falaki bamema corps na morgue tshela biso image papa lisolo na obetela bino eza lisolo ya bitamo ofandi na kotoza na hospitale de bière ya kabila tuna so oza bapaya tootibisanga likani papa sakolaka biso ate tootibisanga tolamuki bie na tongo malade seloko moko te là ça quelque part na auto na téléphone il fait ça à auto na bimi parce que salaki na ye na fai na ye ba moko quand na fai na ba moko na auto ne bonika na pe atiki ye na katisi kaka ne tinu bozawa quand na zoka ta na komika na ndako ba yoki ba koko wa salaki na kombe ba ndo be na ngai papa yaka na bi mambo papa ba ko be ngani ngai là depuis ye mama mo tafandaki na ba na ye kokuta ye kaka maboko na elongi na biso pe changer cela veut dire moto akomi munene na maboko azoka lokola moto akobunda na eloko moko boye omaloba mpe tometu na moloko te ndape na ye ka mbala moko na kisi babeki na simbi ye na maboko nalaiseka na nini na bawa na esika azalaki wana olaliseka na bambala moko moto asali kaka boye ndenge moto azimbaka kimia miso nyonso eke likolo nye tango tuko amunganga baye kuna munganga ye atali deja tu amunganga regrete toka zangu tunasalaki na clinique universitaire tubaza na yebi deja ndenge munganga regreta tango tala ka boye omonya bandiko kwa directement masini tikali les gens kopemo asimbe na maboko asimbi aye kosimba yawa na monika munganga ni miti motoko amba moko peka na tikika maboko na se munganga regreti esili munganga regreti papa na bonde na yo keloko moko kati na ngai benga prophète mbala moko na ye kobenga prophète na ke pembeni na ye kobenga prophète papa pe ayebisinga ese oza pembeni na ye abi te papa nzela kile pembeni na ye okomaka pembeni na ye papa pe bandi kokondela ayebisinga na tia mai na kopo na simbango na tie pe mai wana na kopo wana bato yoto bazingi moto deja batie na éponge esili na bandi kokondela wana papa yebisanga elobako bademo baye kozwa esprit na ye ezako papa ye moko kaka baluki ndambo wana ya bademo wana bademo na pesi bino ozongisa esprit na ye kaka sikoyo
alors on a qu'à prendre le téléphone on moto là qui a résistance au niveau résister soit pas y a moment on a le téléphone après il a dit OK à ton ici et si aussi la carte pas ici na et si malamo na moni mwasi afungoli miso dès tu peux amina na fait directement à Facebook na pas tout bazala na kama kala ndemo tokea kukinga njia wana c'est mali wana na fait ça déjà kuma na il est déjà à récupérer les gars capable de faire estime à donc ici déjà esprit na lié ben na boy faire ni amwana et c'est que les gens qui sont là qui doivent beaucoup c'est ça que pour la gamine machine et ça yemo ko ngolo to areba ki atali ko moko na kama ina ndeka na wewe expliquer que batundika tondi baloba boy mais pesa ki batoka moi miracle ya TikTok ndege wana quand tu fais révélation zaki na fier moko à vie papa oza mi pepe donc na ko fait on ata mosusu et ça na tina moko te bon tele kaka nzambe de révélation ko pesa na ama moko na bengi papa ko fait de kila TikTok ba muta papa atora ba 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 ni na wake oeza wake bakina bango yo lo ba te dali kamba bakina bango te ezali kamba bakite wana na solo ba ezali kambo esale meli ngai na kati ya hospitali de bière ya kabina apate ya SNC omuka kuzana tembe akomi wana na bande ko kuzana na bango lokola grand frère na zawana yaende ko kaka histoire au na kalokola baki grand frère na zawa ata yaende ko kande sango kete awa grand frère ya namba luka kama na base solo Makamazolo ba lokutate eza ya solo mwasi na ye babota na ye bana biso 5 bana dene mwana kukaza na ye ada wapi ya muke adepine yaka adepine papa baluka na papa uzozaga bato bandimaka te yo oyesa bango po bazaka na te yo ndeni mutango kupa kofota nzambe ya telefone ate kwe ndeni ndoko oyesa bango antuka mpona tembe parmi bato ya tembe nazali parmi bato ya tembe ndenge komona ngaa me na likambo esalamaki na semeki na ngai elekelanga makasi antuka vraiment ezalaki vraiment ke moto azalaki lisusu te pe elle va bien dans la règle ya kolela vraiment babanda kolela vraiment na miso mais sisi bamoni moto afungoli miso to elekelaki bato c'est vrai tokoyesa bao bazolanda nini oyo bandimaka nzambe ya armée céleste en tout cas oyo bandimaka nzambe ya armée céleste te boya nanu kovivre likambo oyo ezoleka awa vraiment ezali miracle ya kikotake oke baya kodambeli yango ozobetela maboko wana yesu masiya te mwana oyo mwana nani na suka mwana suka ye tokwebisa balendo bazolanda biso awo okwebisa bango lelobani bon nzambe ya papa prophète papekila azosala oyoki biso kokoma awa yakise kaka tembe babike na mwana obanda okunya okomina spemo epi okondelaka mokolo wana opimaka kochange aspect nde ozomona mpe aspect ozochange pepuse No comment TVza radio te tozomona na miso mosakoli oui mama est-ce que ngala lingi penza tomoni opesaki biso pe moi ndamwa témoignage nango mais tolingi penda o expliquer biso bien ndenge tolanda papa donc moi si penda akufi nalobi ebembe abenga nga bengani na telefone ka bandi babenga papa nazali kambe komewa ta telefone ebembe wana akufa akokende mokete pa omoni mobali aza na babeki eza bitumba eza kolanda na mobali fala kufa bakati babetaki masasi na lokolo aza na beki azaki na kota lingola kuna zobongisa ba futi ba mbongo o babetaki ba masasi na baleta ale diable mbala moko ye aboma mwasi na yo mokata satano za mutema mabe obuki da papa makolo auta mwana beki
azoluka ndenge nini azwa délivrance kuta azakota mona bade beki na sambela pona ye abwaka beki moko tikala beki moko siko azolandela ba prière ba boma su mwasi ndalo bi tete tabenga na sambeli cha téléphone to atie téléphone donc bazui téléphone ba tiene ebembe na déclarer yo molimo ya liwana peso mitindo na kombo ya Jésus Christ dans ay tika choto mbala moko basuka mutu ba mutasutu ko ndire ba to kangole na singa pour elle peut se témoignage baza ba responsable donc na koloba mingi te za musala yesu tango te fo bilembo ezala elo babundisaka ngai papier kiliza babiloko batuna ka mono akota wapi na kota musika na za courage yo benga na courage te waza petit moko bo te petit te na kati na za dogo ya koloba te mais soki ndama 50 mafungolo miso comprendre que te muto nzamba benga te ba misusu baloba ke uta na ona mboka na biso mboka wapi na mboka na biso kuna Equateur te Equateur za logo te kabuna kende kine Equateur na kati kutu ba makila mabene Equateur kuna na zungi yao ba image ezali à plus de 10 000 personnes mais oui ba ezali tant de zone émission dans l'action plus de 10 000 personnes ba ya mangai pour na service à makila na Equateur na ba del va sala ba makasi Cristiano kina mema ya zanango sino si senga kala ksayo mboka ba sala te journée mobimba ba ko misale kangi po ba ya mangai pour na sala musala makila mais prophète tovandi non parce que oza résurrection hein to moni pe mais to nzambe ka bon le sel maramino soni c'est te kenan mutakufi mais maman soko zokra mais na be soko zokra na alliance so sali na nzambe et oko chiwete na ngito so ngaka na jeunesse pour to sisa kiti jeunesse wana la terre était informée Genèse chapitre 1 pour ba so kota na kwa katikati bana na Genèse chapitre 1 to kiti to comme na verset combien tozo kuma siko na 3 to comme na verset 3 to bana na 1 to comme na verset 3 au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na 3 Dieu dit, Nzambe a lobby. Nzambe a salini. A lobby. Que la lumière soit et la lumière fille. Pour les alisa. Il y a beaucoup de gens. Pour que vous sortiez dans votre vie, il faut qu'il y ait une parole. La Bible dit ici, la terre était informe. Pour que la terre prenne une forme. La terre a attendu une parole. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Pour que cette maladie te quitte. Pour que ce problème cesse. Il faut qu'il y ait une parole puissante. Pour que la terre puisse avoir une forme. La terre a une parole puissante. La Bible dit la terre a été créée par la parole. Si tu me suis maintenant, on a beaucoup parlé sur ta famille et du sang de votre famille. On a prononcé des paroles que vous ne réussissiez pas, que vous demeuriez dans les ténèbres. Je suis venu comme prophète. Viens sur cette adresse. Gemena numéro 15 sur à la commune de Kassavou. Toute parole prononcée en mal qu'on a proféré contre ta vie. Dans le domaine des commerces, dans le domaine de ta santé, des mariages, des affaires, de tes enfants. Ça change maintenant. Ça change. Parce que je me promène avec des paroles puissantes. Il y a beaucoup de gens pour que vous réussissiez. Il faut qu'il y ait une parole soit là pour que ça vous booste. La Bible dit, Jésus dit, allez partout dans le monde, prononcez, prêchez, pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. Pourquoi il a dit la bonne nouvelle? Parce qu'il sait bien, beaucoup de gens, ils ont réussi de mauvaises nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle, de mauvaises nouvelles. C'est le sida, c'est le cancer, c'est le diabète, la pauvreté. Ah, chacun avec son père. Ah, tu prends des hommes là, des malades. Tu es là, tu prends une femme là. Tu travailles mais pas de salaire. Tu vis une vie de photocopie. De copie-coller. Je vous ai envoyé de la manière dont mon père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Allez prêcher
Sango malamu. La bonne nouvelle. Sango malamu ezani. La bonne nouvelle c'est quoi? Soki nakuti sida. Si je trouve une personne sida. Sango malamu. Je prêche la bonne nouvelle. Guérison. Tu trouves ta guérison. Nakuti diabète. Le diabète. Sango malamu. Je prêche. Sango malamu le diabète part. Sango mabe. La mauvaise nouvelle. C'est ta vie, la vie que tu mènes. Tout ce que tu fais. Ça ne marche pas. Quand Dieu envoie les prophètes, il les envoie. Qu'il prononce la bonne nouvelle sur toi. Parce que la terre était informe. Pour que la terre prenne la terre a attendu la parole. Oh non, afin que tu te maries. Pour que tu sois stable. Pour que tu sois à l'aise. Il faut qu'il y ait une parole puissante. Je t'apporte cela. Appelle les prophètes. Viens. Dans notre adresse. Je vais te dire des choses. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a déposé dans les sons de votre famille. Oh non, ça c'est dessèche. Les sons de Jésus. Ça change l'histoire de votre vie. Où? Gemena numéro 15. Commune Kassavou. C'est comme une dame. On va nous balancer son Maman Pauline. Maman Pauline. On lui a jeté la maladie de diabète. Ah, j'ai appliqué la parole. La parole a pénétré dans son corps. Ah, la maladie de diabète s'est desséchée. Elle est partie à l'hôpital. Vérifiez toutes ces choses-là. Depuis qu'elle était guérie. 3 ans, ça fait on a 3 ans. C'est déjà parti, c'est desséché. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la maladie diabolique. Comment à tout moment, hôpital, pharmacie, à tout moment. Toi, tu es devenu ami des pharmaciens? Non, applique la foi. Applique la foi. Applique la foi. Applique la foi. Appelle les prophètes. Demande. Non, tout ce que tu veux. Tout ce qui te manipule. Ça va se dessécher. Pour que la terre soit bonne, il a fallu que la parole vienne. Aussi pour que ces choses-là te quittent, Satan la parole puissante. Pour que les choses s'ouvrent, Satan la parole. Tout ce qui me suit, tu me suis au bar, dans la boutique, je ne sais pas au salon, peut-être au bureau, au restaurant. Quelque chose. Tu remarques quelque chose. Soit tu me suis à l'internet. Partout tu me suis. Sans volonté. Non, prends cette volonté. Appelle le prophète. Tout ça. Non, Satan la parole. Même si tu es en dehors du pays. Non, il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de travail. Satan a une parole. On chasse la parole de ténèbres. On applique la parole. Tu vas avoir les documents. Tu es un homme. Non, tu vis avec un homme. Des problèmes, Satan a une parole. Quand ça va descendre, il ne va pas forcer la nature. Lui-même viendra. En tout cas, témoignage à maman. Balance un peu les témoignages de maman Pauline. Nga diabète etungisaka ngai cancer ezotungisa ngai boye toyebi ke eza na kombo moko oyo ekoki kobikisa na ba cancer na ba diabète ndenge papa utoloba il faut liloba moko eloba malikolo avi na yo papa tshela biso témoignage ya mama ya diabète. Bon nayaka nazalaki kobela bazwaka nga nakomaki diabétique. Après nalandaka prophète papi na télévision naye koya awa tako nayaki awa nazali kozwa insuline chaque fois nazali kolambuka 4h 3h pona kende nazwa insuline après nakende musala tako nayokaki nalanda prophète papi na télévision nayaki koya awa nakutana na ye ata na bureau te nakota pe na bureau te kaka na banda kovanda kaka na kiti kaka ndenge abengaka biso totelemi atenga loboko atenga liboko mukolo moko na kendaki na sala kaka 1 mois na insuline wana meza na batu nakutaki kuna basala ba 10 ans ba 5 ans ba 3 ans menga na sala kaka 1 mois ya pamba docteur ayebisinga alobi mama okozwa susu insuline te nde a partir ya wana lelo tokoksi 3 ans nazwaka susu insuline te nzoto nange eza na kimia bato bayebinga bamonaki ndenge na kondaki na bebaki na komaki penza mabe makasi mais nzamba prophète papi asukolinga azongisinga susu ndenge nazalaki yango nakumisi nzambe wana bon nzambe alongolanga na insuline po eza na bato mosusu vi na bango mobimba ekoma kaka insuline mais ngai nzambe alongolanga na insuline wana mpe soki nake kosalisa ba contrôle nanga sucre nanga ezalaka 120 110 120 110 elingi kolobaki nzambe asa abikisa ngai
En tout cas TV vraiment ezaka radio te nazobeta sete touti komona mama na biso mama responsable koloba pona diabète ndenge nzamba kangoli pona diabète yo muto kolanda biso na ndako yo muto talaka ngai yo muto zape na ka o mama o azango ko hésiter te numéro a mosakoli za wana mosakoli. Oui maman Sarah. Touti koboka témoignage. Liloba nino ko yebisa bana nzambo ba otala ope baza na bokono na kati ya banzoto na bango me baza kondima. Naza na besoin ka babenga. Basa la ka bato kotala te babenga. Tamusu baza na ba pomme ya oleka na mama wana. Na isi wa babenga. Batika koyoka biyoka yoka monde za monde. Na kata mukili. Isaka nzama kutantsuna mutu ya destiny ozambalaka. So akuta nchona yo ko forcer te. Tika kozala wote ngala sambela kana église bobi banda po sambela pe kuna oluka ngodu wa kozwa kapete. Meta mso mutu ko négliger ka mso na nzela na yepe makamno ceci. Na lobaka ngo chaque fois bobenga bozala na kondima bokomona bilembo nzambe. Numero o Vodacom bozomona wana yango za na WhatsApp. Pona bato alibanda. Oyo libobenga ngana appel normal obenga na numero wana ya Tigo. Donc na lobi ezebeli. Bona ndoko na toi na témoignage mususu. Ezana mwana mwasi akota libala liboso ba bengane mbanda bete na mbata po abota kate libala ekufa ayeko lukanga na sambeli pona ye azui mobali et puis ayeko zwa zemi azwa zemi te tant azui mobali ayeko zwa zemi et diable nene tina zemi a combattre eti zemi komisi 11 mois ayeko bisanga papa zemi le ki date no bi jamais lelo zo kendo robota osomona nzambe ndengwana baminga nga balobi folega na opération no bi opération sala makate oza opération sans cicatrice. Opération Céleste. Il y a Céleste. Nde oyoki no tiko ba ki mukizaki na lolengete na jeunesse mais ezali ko zela liloba moko ebima. Ebima. Tango ezala ba biloko musuzo kanga yo ezo zela faut écouter na liloba monka. Liloba o ezana liloba maloba za ebele mais liloba ya nguya. O eza ya démonstration. Tango na tel liloba. Si plat na bise ba biso ba opéro ba opéro te. Pesa baza kutumi bale ba témoignage en même soit auto l'exemple balasima. Na pesinga na c'est ça l'offrande moko muke. Même si on m'a dit que opéro va opérer, na zungana ngani na zo opéro na église de baba. Ezara na kilte apoko. Mama na olexebo mwana oninga na ti 11 mois. Lo boko ka mkozo mona o na check up na ningisi ka libobani ko bouger na lo bate bango moko ta na lo baboye na senga kamera mena ata image wana. Kota libumu kaka. Zong sela biso kota libumu. Na bandika olingisa lo boko na si ba mona ndenge libumu mwana bandiko ningana. Mwana bandiko ningana apena si bango alekoki. Si place passe ko bote ba ke ba memi hôpital pa botu mwana mbali. Na oloba mingi te moko témoigner. Na monde ba preuve de vivre na ona kata mokili. Po to zana alliance na Nzambe. Mutu azana Nzambe, bon matana na ba assurance makasi bo. Bona yebi bisika na za. Amen. Donc so moni mutu awolo na ba assurance va yebi bisika za. De yebi so lina commission kuna yaka. Ozala à l'aise venant na komba Jésus Christ de Nazareth. En tout cas ba témoignage eza vraiment ebelé awa papa. To zape na témoignage ya mwana o asala ki crise. Abimisaki kaka na monoko. Oui oneza papa na nga wana sambela ke pa na ngai. Asaki na problème te, na vandi kaka boy. Abengi na téléphone. Papa, mwana kangami. Tozoki l'hôpital. Nabi yo za mwana alio azalio. Zoma ya fa ya salabu ya zuma wana oyo na pesa ka bango na église. Pa si place mwana zongi makambo hôpital esini. Na ba mingi te papa ngala omona ina ba mama ba témoignage mingi te. Ngala te akani na te ya parole zo expliquer ba to ba ya na venir game na numéro 15 commune à Kassavo. Donc papa na biso na régie balancer les biso pe témoignage wana comme ça to zonga papa ni ata sembola lisusu parole malgré aza musai na nzamba za prophète mais parole tozo sentir que la prophétie ezali ezali révélation ya mbotama ya Yesu na maman Marie elobi makambo ebele mais yango te tolobela elo tela biso. Alléluia lisusu. Atukanga kadiata na iko kumisa monene ya Nzambe papier kila. Nazaraki penza mumeli masanga makasi. Kokota makotaka awa na molimo sentiment posa ya masanga nyonso elimo epana ngai. Même atana musala bazo chef komi boye ndenge no bite kote wana nazali susu te. Ya mibale nazoko kumisa monene ya Nzambe mwana na ngai oizaka le 24 makanisa ka yaka na mwana yaka mbango mwana papa zobenga yo. Le 24 juin ezaki penza nakende kotika ye na morgue. Akende kotika wapi? Na morgue.
Oui, tu komaka ba 22h40 50 comme ça. Moi na kota ki kolala. Na kolala kaka na chambre na ye wana agangi makasi. Tangwana mama na ye azoko kende ko bimisa na chambre ngai madame kende nano. Bongo pona nini azoko lela boy. Tangwana azoko bimisa na mama na ye azoko lenga. Donc ezaki flèche ya bandoki oyo balingaki bazwa mwana na ngai. Bosibo mona wapi bandeko? Mwana asumba pe na nyebi mana monoko. Wana ezaki liwa. Mais gloire au Seigneur, il y a un Zambé à papier qui là. Aïe, vous savez, quand vous à travers Maya Foya. Maya Foya, n'a zaki n'angondi, n'a sopeli, n'a zoko, pamela, mon limonio sa satana wana. Mais moi, n'a zaki guéri, on a beaucoup mis sa monnaie dans Zambé à papier. Merci beaucoup, Montréal, Gucci Sinda. Touti comme on a papa, na fillette, na biso, na katia culte. Papa est témoigner. Makambo nzamba sali pour na vie à mon anaï. Torocha tembeti wapi. Ngamo Saint Thomas ya osana tende bomona ngana ndima na passe mais tozo yoka pe tozo mona. En tout cas papa, moi commentaire mukie. Donc commentaire ezaleka ke batu ba benga na yo la sabiloko poani. Batu msubana ba pomta msuliki famille o. Ba benga. Na koide bango na service tali makila kokata atosa na maladie à niveau nini on a même quand on n'est pas grand pasteur moko boy likamba grand le grand ba grand Jésus Christ de Nazareth. OK donc yo benganga donc comme on nde to cha ba grand pasteur te grand ba grand c'est Jésus Christ de Nazareth biso toza ba ngamba Yesu do ba travailler bana misala ba umbu ya Yesu okate mo baloba biso ngana za muumbu na nzambe nzambe esclave ya nzambe ya moto na esclave na telemi banda tambula ina olobela ka bonzambe ne poti bato bakangola babika donc ezande ngwana uchukola da témoignage ya mapapa ninga to témoignage ba témoignage za ebele chaque fois to ndo ya ba témoignage ngala te ko to banda ko répéter ba témoignage ka ya sika chaque jour to ko beta no 5 ans za ba témoignage po eza ya ebele pa Christian dongi donc ngana ko senga na bato nyonso tu baya na vini game o azana Kishasa so to zona ngali bana mboka tina ndeko na yo na game na numéro 15 na commune ya Kasavubu yo pe mwana ya Kishasa yaka na vini game na numéro 15 na commune ya Kasavubu to sambela ka chaque mardi jeudi vendredi 14h à 19h et dimanche na 8h30 à 13h batu bazako ya wana bazako témoigner et chaque lundi ne na yambaka mutu moko zana besoin makambo batu ba yebate to sola ka biso mbali na privé na bureau oye obongami na ko yamba wana kaka lundi de 8h à 12h donc yango wana mais na ko senga peto kende mulaite so ba ko tshela so ba délivrance ba mona ni na travail à service ba délivrance po batu ba ko na niveau ko témoigner et ça la no ba prière to sambeli et puis na bandi ba déclaration to bandi ko chasser ba biloko wana etango mutu atelemi aluki malade ezate aluki bo avp prière papa c'est là kinga ici donc na ngi batala nono batela biso nono na régie ta ya ba délivrance et batala ndingi nini na sala ka musala ya koganga. Merci beaucoup Monsakoli. En tout cas na régie Gucci Sinda tshela biso service ya délivrance. Namoni septande esprit na kati na ye mais ezopi maboko leka mutu yela ngomai raba shekete chokosha raba shata skavera zap yeba na hulata mayo ndenge zo tuselo bilembo mapeso ke kutani na wesika Sabato protocole de la paix Sabato touch mayo na zo bwaka
Merci beaucoup. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Tout comme on appelle na souka ya émission na biso, je crois bande ko bouti comme on a service ya délivrance oh nazo loba nazo beta CT TV za radio te. Ba maman, ba papa, ba yaya, ba leki mutu na mutu ayebi problème waza nango sika zali. Nalandaki mosakola lobaka yaka kaka na kondima na yo. Soko zaka na kondima na yo. Benga numéro izawana. En tout cas, mosakoli ngana ro féliciter au pena opé sanzambe merci parce que ozo teya ozo révéler batu makambo to yeba kité. Eza pe na makambo susu nga pe naza ko se retrouver na kati na yango. Ezo sunga pe bande ko ebele o baza ko tala biso. Na yebite message nini susu oyo ko yebisa na bana nzambe. Oui, merci maman Sarah pour tout comme la souga émission. Message n'a pas qui oh aïe pas ça ba problème. Azomo réseau simbate. Abenganga. Abenganga te pona ko sa aventurer ma abenga pona ko tia ko ndima e akangola. Amen. Musala nangeza ezana batu musupo wabika ezozela liloba. Liloba kaka. Choki liloba moko ekoche kaka pa vino changer. Bakabela kote bakabelio. Baida kote baideyo. Osala kato zu musala. Ekozala musala za ko kangama ezana esprit moko zo kangozo musala. Ezozela liloba moko yawe pa ebengani yango mbala moko makambesalini. Efongwami. Ozala mbala kabela kayote. Ekozala esprit moko zo bambisa to sambela pona yo olongola voile wana ténèbres. Donc makambeza mo ebele. Ozana ba problème solo nanga ko bomba tenga na za docteur. Ni solo na yo nga mukoni na kobomba yango na kobeta ngona n'importe qui te po docteur to ba yisa ki mama batalo ba kana n'importe qui te donc ezali solo la vie na yo nga na zapo na aider yo na soutenir yo poete nyonso ezala malamu ezali loko moko na ngeki na senga ngoka ndenge toza na plateau boye ba mama ba papa bande ko belé tozwa ki ba retour ka ndenge to sara musala ba proposer kinga Sarah est-ce que prophète ako lukata jour mon côté bo sala live na prophète téléphone ezala polele pour que to mekape ko sola na ye et na batu musupe bazolela ke musakoli pe des fois ya mbaraté c'est normal parce que okoza o matingomba okoza voilà donc est-ce que ko pesa bango occasion ata ya mukolo moko te que to sali pe live téléphone ouvert bande ko ba bengo zo sambela pe pona bande ko en ligne ezaka demande oyo bana nzambe bakomela kinga yango na commission yango na epana yo. Ouais, c'est bon. Zamba zolokumu na olinga mingi suki ba jour wani feza longola ba samedi. Ba weekend hein. Oui, ba samedi toko sala veyo wana ta mtu toko banda ngo exemple ke to banda ngo de 22h à 1h et ozala penapi. Ozala malamu na ba to bongisa yango et puis to saba publicité nango et ozala malamu po le kwa singa ka vo banda ngo foko ta ba prière. To ba utikela ngano une semaine ya ba na koti ba prière. Take publicité zo le cadeau zo annoncer et jour wana to ko banda et puis ozala téléphone ouvert au bengi ceux qui prophétie aussi prophétie. Amen. Ceux qui délivrance aussi délivrance. Ceux qui petit contact aussi petit contact. Amen. Donc ozala penda malamu. Merci beaucoup papa. Docteur, na sepela no tango lobara. Tu es tellement doux. Na tango zo interpréter solavement bien. Docteur, est-ce que message nini na part na yo okoyebisa na bana nzambe o ba otala biso? Merci beaucoup. Na koyebisa bana nzambe. On est avec le prophète papier qui est là pour la délivrance du sang. Où ils allaient 15e édition, il y a destruction des mauvaises alliances du sang. Thème est la puissance de la parole, comment la parole prononcée et à ça la retomber na bomo ya bana na batu et qui la ministrise ils ont organisé ba descente communaux où tokotambula na tsangu tokenolobela destruction des mauvaises alliances du sang na lukunga na mwamba pe na funa et tokosala chite ya liboso na église armée céleste na Gemena numéro 15 na commune ya Kasavubu référence station Bongolo ndekuna musakoli akosala lokani premier shit et deuxième shit pour na Congo mobimba ba Brazzaville ba Angolais ba nyonso de partout bakoya ezali na stade de martyrs wana de date ekopé samela bino wana ezali lokola communiquer monene otokoloba na tina ya ekila ministries ndena ko profiter pe na pesa mbote nanga na mama Annie Kavira wazolanda biso na ndeko na ngai apôtre Yves Mardoché pe molonga naye mama Deborah Massoudi na coiffeur na ngai petit Benjamin et puis mon ami Cédric Lufete Seduluka na papa Christian Mokonzi. Merci beaucoup vraiment docteur.
et mosakoli émission esili nayebi te soko ko pambola émission nde pona lelo suki mais tozo continuer émission esili pona lelo parce que OK na ina sambela pona batu nyonso bazana ba problème nalingi mama moko olandenga papa olandenga soko zola nanga na téléphone sibaka téléphone ukanyika misu soko zola nanga na télévision chaka maboko na télévision problème nyonso zana ngo chako ndima na sambela pona yo website nzambe ke ndenge na moni bato na ba témoigner ngape na simba télévision na simba téléphone na kanga misu ndenge musala nzamba zoloba yanga pe na bika amen kanga misu nzambe na lola na kombo na Yesu na sambeli pona mama papa o alandi biso na ibandele émission pe na suka émission na libérer grâce pe faveur likolo avina ye eloko nyonso ezotelemela ye na pe ngani yango au nom de Jésus Christ nom de Jésus na libérer faveur nos amis localisés mama papa nyonso problème nyonso zana yango kandenga simbi télévision simbi téléphone et si quand boko ne joami aya ba miracle au nom de Jésus nom de Jésus tika te faveur nos amis localisés le botao oya ko benga na kondima tika mona bilembo ko leka ba wat biki na kombo na Yesu. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, papa. Na pesi maman Elise Ngazele mbote talaka donc so na pesi mbote te koza na matata. Et puis Christian Ndongi. En tout cas, na pesi merci na Paulin Mukendi de la presse et puis un grand merci na Montréal balobi Montréal à solo Gucci Sinda Gucci Gucci en tout cas chaque jour na banda hôtel ba image zoleka chaque jour donc Gucci donc tara prophète alobelo c'est qu'il faut solo là. En tout cas un grand merci, que le bon Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir, ciao. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.